Et Yuma, on a dit comment tata n'a été. Ikala, mon père s'appelle Ikala. Il est diplomate. Moi, je suis le petit frère d'Nkema Lilo. Nyama nyama lokola yé. Biso tuna ba vient Nkema to uta na Bwende. Bwende za base na biso. Et tongi mokili Bwende. Ba koko na biso ba victime na ikafela na befale. Ba kita wala. Yoko finga Bwende yo utina ngola yo. Sola makayabu. Yoko finga Bwende yo. Nini? Yo sola makayabu yo. Merci. Sola makayabu. Banana wa sola makayabu. Ba zombo. Fona loba. Ngana sentimentaire. To melitro. Eza likama mabele za la kasanguma. Pardon, obige. Likama mabele za la kasanguma. So ba kongole ba otika ba zombo bangole ba mate biso ba tuti ba sakada biso. Ngaite. Otia niveau finga. Ngaite. Ba zombo sola makayabu fa mata. Oh be bango ba to bayana makayabu. Baninga tango kokie. Papi que me tolombe la vie. Papi gene. Papi que me tolombe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi gen nazalaka moninga na yo te. Papi gen nazalaka moninga na yo te. Papi gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yote papi gen tolobe la vie? Nazalaka moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen, Moniango, José de Londres, Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi, je suis pas ton ami, hein. Moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo ti. Papi gen yo ebite, azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te, Papi gen. Nazalaka moninga na bango te. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour yo, pour nga, pour ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Si on la presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet au sala site touristique.
to pe otonga villa na yo. Ah papa, benga papa Willy, benga papa Willy na numéro oyo, ta numéro de Chelibino, benga. Na moi mbongo mukie, osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Malou. Mbote na bino partout, boko landa biso lisusu boye na Tolobe la vie officielle. Vraiment merci. Na bino nyoso oyo boza ko disposer baton ya kolanda ka biso boye. Bato babenga mo ebele balobi yambaka mingi Michael Ikala. Iye nazana ele nazo yamba ele susu. Toujours ma solo ya poto, toza ko continuer. Voilà. Alors merci na grande équipe. Washington, merci. Merci Neric Chimanoka, Pinochet Agostino, merci. Jérimbo Mana Canada, merci, merci, merci. Didier, merci. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci. Et merci également à Émile Bamba de Zurich. Nazomo na yoli sous Platini Chipamba. Un grand merci encore à Eddie Mesaki. Eddie Mesaki, merci. Sans oublier Papi le roi carte imité Formule Asuka. Merci, merci Nabinotu. Obozalarawana. Bana membre. Na mananu Mike Ikala. Parce que ma cambouza est belé. Na obaki à travers les trous. Ça va une émission belé. Oh, y a la réalité. Pour Boebi qui y a Zamuto à sali moi trop dans la communauté. Mais moi, tout fumé Zalaki. Mais les leçons, vraiment que non. C'est-à-dire, il faut trouver en lui des valeurs. Bah valeur oyo azanango bah savoir oyo azanango faut te partager en bisognoso. Michael Ikala. Bonjour. Mbote Papigen mona bakoko. Yo linga toujours mbote. Mbote eza munoko na biso toza ba biso toza ba français te toza ba anglais te. Voilà. Tolobi mbote. Tokoloba pe yenge kieno na Kikongo ba misusu pe bakoloba moyo. Donc na minoko na bakoko na biso. Donc ngai na kumsina no mokeli na biso oya kela biso nzambe bakoko na biso bakolo makila toza na yango topesa na bana toza ko bikela bakoko na biso bakolo bilongi tolanda bakombo na bango tolata do nzambe wana nzambe ya kimbangu ya tunno nga na komisina no ye na tondi botondi po na zana eloko opesa ete bandiko ebele batiki biso bakei toleki bango te mais ya bateli biso apesi biso pe mawana bomoyi wana lelo tokoka kosolola bana na ye pe balanda oyo bazali ko étouffer kati na biso po biso nde to bandi idéologie wana mais tokoma ba cible ya bato mabe na kumsina no nzambe wana parce que baloba likambo nyonso ata o eloko ya nzambe ata oye na ndenge nini bolobi bokangi ya nzambe ekokisama kaka matono mingi matono. Voilà, Michael Kala, je crois que tu salis 2 émissions na yo. L'émission te sali aux yeux retourne quand même. Aux yeux appel Nazui appel mingi na bandeko. Bandeko babengi pona ko soutenir, ko féliciter. Bandeko msusu pe babengi, baza pe ko pesa ko apporter quelques conseils. Bandeko mingi pe batuni ba mituna, bazui pe babiyana. Mais mingi ba sepeli vraiment na émission yo ba découvrir makambo ebele à partir na yo na émission oyo ya Tolobe la vie. Ngai na ko tondo botondi mingi vraiment na pamboli nzambe bakoko apambola yo pesa na musalo yo za ko sala pona to ka ko lamusa diaspora parce que mboka baza ko zela diaspora mais diaspora eza na envoûtement moko boye to zaka na désordre biso na biso baloyenge masanga basi banini mais mboka na biso le plus riche du monde
ils allaient assiéger. Monde comment Congo comment sous l'emprise il y a monde à ténèbres. Nous tout Papiguen. Azala ndeko na yo azala muta musumwasi na yo tant oyebite ba tadama bato beba. Alors biso yango tozonga epa ya nzambe abakoko epa ya tata kimango ya ntongo mpona tomiyeba nde lelo tomiyeba siko mission na biso ezali tolokota bandeko na diaspora bana na biso balamuka parce que bandeko oyo bamikolo parce que bakoma bantete ya mapela batengama epai na bango tokozwa eloko moko te bana nde toza na besoin bana babotami na poto bavéritable bana bilaka ya kimbango ya ntongo bango na songa nzela ya kimbango ya ntongo na besoin bana wana bayeba bobiso pona totonga Congo ya sika na bobiso. Ok, voilà, to kota balamona iso na biso Léo tozana moi ba point belé photo tout développer mais to banda awa dossier il y a Niarchos, il y a Stervos Niarchos. To lo bien parce que normalement on dirait dossier est un peu trop sensible hein. Pourquoi Moutounio sera d'aki pire Niarchos, Moutounio sera d'aki proche à Niarchos, Moutounio sera Niarchos boy. Pour ni combat Niarchos eza combo mo sous ça l'émission Niarchos à chaque fois nazwaka bato benga non ngana zaki pire ngazaki Moutouna ye pour ni ngona déjà. Bon, Papiguen tozana mokili ya zabuli ya satana. Mabe ekoma malamu. Bato oyo baza kosala mabe balingi mabe na bango balakisa na mokili ke eza ne malamu nzoka mabe wana nde eloko eza koboma mboka. Vienyar kaza mukolo na ngai Vienyar kaza na mone ya 52 nga na ye na 61 na fin donc on a écart plus il y a 11 ans. Nga na vandaka na Vienyar kate na kolaka na yete. Mais biso baleki oyo tovani na Vienyar kana tango ya suka. Tolandi banzembo na ye, idéologie na ye. Yango to mibenga kalelo yo, idéologie mombelienne. Idéologie ya mombele. Religion kitendi. Biso toza ba saperte ya sapologie te. Wana voyoucratie. Viadria la kisabiso yango te. Soko bato baza ko welela. Tuna bato wana baza ko welela basi baksala nini bakoma histoire ya Niarchos ndeko manuano akitwa bana Congo diaspora ndeko na biso kitwa akoma ba livre mibale livre ya liboso ndeko kitwa akoma Papiguen lakisa bandeko livre ya bateke histoire ya bateke na baumbu à travers Ngalema Makoko famille Mombele na Stervos Niarchos eza wana lakisa bana basombaka te batangaka te bato wana oyo baza kolobaka kofingaka bato ke bango bakinwa tuna bango basi basomba ta livre wana oyo ya Niarchos yango wana lakisa bango eza wana kitwa manwana akoma homme abattre po akoma atika bilembo na ba do boanya biso toza baleki oyo toye kovanda na vie na ndenge ya boanya na idéologie azali koyemba mtoto abanka ngana za nationaliste patriote résistant na yoka banzembo wana soko vie azalaki na bomo ilelo nde toza na ye na bitumba oyo ayemba Kinshasa Braza asala revendication umona wapi prince akelela abwaka bambwakela Hitler arenyaka na ndenge na ye. Mais ye bango ba ye kozwa ye babimisa ye kaka voyou balobeta kaka masolo ya miyibi bango nde bazalaki miyibi badelinquant. Album oyo nga naza koloba bawelelaka olobi bazako oyo alobi boye oyo alobi boye kulutu na biso koko waya Papiguen lakisa bana Congo parce que Congo la lingi vérité te koko waya muyibi na répété yango. Mais oui, la album, la kisabana Congo. Édition. Nani akomami édition. Édition ezali auteur compositeur. Édition wane komami afumbule koko waya. Bakomi Mombele te Stervos Niarchos te. Ni biditalo. Komo na yabwa kela kawa. Hein? Bakomi yango wana Goyard tonde à la production. Mais il y a des distributeurs.
éditeur ezali auteur compositeur bana Congo boza komona makambo ngana olobake koko wayaza muyibi yango toko porter siko plainte to ke de siko na justice ngai mtu natikala na liloba suka papa mombela pesaka mtu mususu te tango baza koloba kokende na kokende kokunda ebembe nde ozakisi mais yo otelemaki okende kunde bembe wana oyo oza koloba lelo ofuta ticket okita Kinshasa ofuta pe chambre hôtel na grand hôtel intercontinental bazakari baba sope baya kotalaka yo après enterrement yo ngaya Nchindongo yo futa o se permetta kuto accompagner Kora Vienyarka yo Tintin okokate pono koma livre oyo kitwa manwana akomi il faut zana na boanya na bongo bino boza na boanya te bino boza ba voyou ba ex balado bo continuer ki balado na poto bolingi ko bokamata ki balado e ko ma rythme bana na biso balanda kamu ki muyibi na poto ole bana na biso basilisa babaki basilisa ba université bazala ba entrepreneur lobi bakenda ko investir na mboka na bango bino boza ko mema bana na deluge mais Michael qui voit Ukraine bino boko sala est-ce que bino bosi bo sala émission na livre ya Nyarkos livre bateke bo sala yango jamais bino boza ko welela kaka ba view ba succès biso to wela succès te bon ba wela succès bandeko wana o ba benga biso to uti ba bwende mais bango ba kinois mais ce sont des bazombo des Angolais. Non bien, c'est là, tu ressens non. Non, il faut ton ballon de Kambakinoiserie. C'est là pardon Toroya. De toute façon, nous Congo nyonso na ba village na yeto uta biso nyonso na ba village na. De toute façon yo ko ba makambo ya ba kinote parce que yo boto na bwende mais c'est là wana to zonga wana to zonga. Siko yo ngo expliquer biso que yo nde o yebi Stervos Nyarkos très bien. Ngai na vandi na Nyarkos. Nobi yondo lekinya o yebi Nyarkos très bien koleka koko wa yapona yo. Koko wa yaza mukolo na nga vandaka na Vienyarka na ba ton na bango. Baloba Juda akozala wapi akozala kaka moninga na yo pire yo nda ko boma yo mutako boma yo ko utamufika te. Est-ce que Vienyarka tia kota boloko tia kufa bazali ko solana koko waya azala sincère Viegi Micho est-ce que koko waya za solana na Vienyarka ti Vienyarka kufi Vietaru est-ce que koko waya za ko solana Vienyarka avant ti Vienyarka kufa non nzembo ba profiter ba to interranto ba koko waya to interranto so rawi kama Nyarka ayeko wele la poazo ambongo. Mais il y a Vandana quand même. Mais non! Nyarkos azana mwana wa Mati Mombele Nsamba Gianni Versas la fille unique. Donc bakoki ko sala ka buzo bate sanke bazwana no fever. Maman ya Mati azaliawa, mère Véro, maman Véronique Omanga. Yoki, vieux Freddy Mombele azana kisasa, grand frère. Petite sœur Yvette Mombele, Madame Mombele, Marie-Angèle Mombele, ba yebi ngana koloba. Ba tu nyonso ba loba wana, bazana pouvoir te, papa pesa ba pouvoir te. Jour asuka pa ba kunda Vienyarka li loba suka na cimetière la Gombe. Ba bana kini tu bazalaka, ba musicien ba artiste tu bazalaka. Papa Mombele aloba boye. Toko pesa li loba ya suka na moto e mono ya vandaki na ye, leki na ya vandaki na ya zalaki na ye, aye na ye. Tolo aloba liloba suka tozi pa mabele oyo après on a fait do rigaki ya loba asenga po aloba azwani na ye vanda comprendre ba pesanga liloba no kontsamba zalaka ni c'est pas de grand prêtre tika na masolo tolo ba masolo solo mutu nyonso za grand prêtre na ndenge na ye makambo eza makambo buso bate makambo eza oye na bagage intellectuel na betio oui na sagesse na betio patu na nyuso baba na bana boanyate ce sont des nyama baza ko vivre le kola ba nyama mais oui bazala ba yebi valeur être humain baza bato ba malhonnête Vienyarka kufa ba salela ye nini oui ba pesa comme le béton keki
Mutu asuka vandaka na vienyarka. Mutu asuka za otambula na ye confident. Attention. Entre fanatique à vienyarka, na un confident à yeba ki famille. À côté na famille, c'est différent. Ngana côté na famille à vienyarka. OK. Takini to kita toza kolia na mwanda na ndako avenyar na matonge mama ntsamba za kolamba Tsamba libu na vanda na libu mama ntsamba azalaka kolota se monument mama ntsamba mama ya vienyar ko vienyar karubaka sokomera kufi pona nga bazwinga mama ntsamba kufi 33 jours après vienyar ka kufa yoki ngai na vanda naye tokene na ye Brazzaville ba pesa biso chambre moko de deli séparé na Mamou Palace Mbamou Palace production Masengo Claude Mazuka yaka kozwa biso le doyen Mambongo ngana vanda na ina partager ba intime na vie na Adrien Francis Mombele le gros bébé yoki biso ne tozali na ba code c'est différent na ba to ba fanatisme ba beta ba histoire ba vienyar kaza mona vienyar ka mona 52 na visa 80 na 80 azali na 28 ans 27 ans et demi azali ki jeune et bango baza ko récupérer ba solo kala ya ba miyibi ya ba angolais batonda na kisasa baza ko mibenga ba kinois les angolais ils n'ont pas de village na kati eteni ya Congo Kinshasa parce que ba village ils seront tous chassés bientôt. Les Angolais balingi sauter. Ce que yo la pesa comme loba yo loba ini. Na loba li solo ke na kosilisa li solo ya Brazza ya Sefa. Obeni. Na kosilisa li solo ya Sefa. Yango na telemisa mokili. Ba kombata ba resista ba telema poto bundela Congo. Ezali solo tozali na vienyaka. Na telemisa yango na Londres. Esika ba résistance tout ba révolution bandaka. Muta telemisi bato na po ba koma ba résista kombata c'est Michael Ikala. Ali ba bini ba telemi ba ye ba soutenir bisote ba ye ko bundisa biso po bango pe ba koma ba grand prêtre ki grand prêtre ba bota maona na makila ba so maona boulangera mapate biso to na besoin ba grand prêtre de to na besoin mabele na biso Congo na biso a venir bana na biso o ba bota na ba yebi rien alors il faut to rédiquer bango il faut to conscientiser bana ke bolanda ka ba miyibité ba délinquanté ba grand maître ba bomba biso na Congo na poto ba koluna ba koma ba grand maître ba takaka ba congolais o ba sala ka sporter lobby ils seront tous arrêtés gouvernement Kimbangu de tout no ekoya ngai na lobby na bino songandi la Kimbangu de tout na okanga bino tout ba criminel bombo soto programme ba maître na poto pour na bo traumatiser communauté congolaise et diaspora congolaise on ngai maître o keno bomana Rwanda na tout chito monde keno bonana Ugandais mboka na ba violer ba maman ba bomba ba maman yo na poto on maître pas ya banani maître no pas na communauté congolaise to yebani hein to kokanga bino nous avons des comptes à se rendre demain et bino bangolais est-ce que donc pour yo batunyo so ba dossier nyakos baloba ngo bien te pour yo oyebi osepela tete ngona bato baloba kango bien te babimsaka ye voyou babimsaka ye délinquant brigand or mutazai na vision na idéologie mombélienne ils en a 4 livres qui toi manoa na comment idéologie mombélienne azaïgo lila ntoto banka azaïgo lila bokonzo ezalaka ba koko na ba ruanga lema ruwa makoko umona wapi prince akelela réclamation vous comprenez anyama tavian talibo ntoto banka etikali ayembi Nelson Mandela apona lubwaku abeta motete futebole pour la liberté, indépendance et Afrique d'ici deux. Afrique appartient aux Africains, aux Européens, États-Unis d'Amérique, aux Américains, Asie, Yaba Asiatique, Lilo Baba Ero Batika, Tochana Kata Mutema, Kochana Pochete, Ezambongote,
États-Unis d'Afrique, Congo diantotila. Ayemba yango na mbula nini? Bana Afrika to lingana. To simbana. Yalkosa za iko yemba. Europe de 12 asali Europe mundela linginde konaye. Poso moindo pasi moninga yoko sala feti. Baye bazo ba pouvoir na bomwengo. Boya pembeni ya peuple to bongisa mboka Afrika ya banka. Mutula bango akufa atika Sheraton était atika nini compte na banque était atika bango so liloba aimez-vous les autres. Mutu atika ba evre ndengwana. Groupe de brigands, de criminels, bazana ba casier judiciaire na poto. Baye ko salire bembe, mémoire ya vieillard. Babim saye lokola mwana ya ministre Mombele ya table ronde. Bobim saye lokola voyou délinquant. Vieux Jérôme Mutingi ya botika bato boye. Vieux Chalimbo yo bozako tika bato boye bazako salir camarade na bino bomwana. Soit disant ba kinois, ba zombo moko boye, yoka ka soni ko lo ba ke ba angolais. Il faut le baya kinois. Maki kala bazombo ba salioni, kaka bazombo. Oh. Yo za ko ba tike Congo eza envoûté tout fait na bande ko na so bazombo. Non mais bazombo ba congolais. Te baninga sote. Muzombo angolais te. Soko ke para bango ba so voche langa, voche zairens. Mais yo za problème na bazombo. Non. Bato wana babundisi biso na bitumba oyo ya mboka ya libération ya Congo. Libération ya Congo bakolo Congo to telemi banda Londres. Bandeko ba osala biso ba kroka jambe ko funda ka biso ba matone bangolete. Musu abima kuna nzete moyindo. Angolete. Bandeko na biso bazebele banabi lukombo banani bangombo bangolé. Siko baluba oyo ebele babima. Majorité baza baluba ya Angola. Siko baza ko salir bandeko na biso baluba oyo baza minoritaire ya Mbushimai. Parce que baza na sentiment ya chiluba. Parce que kobanda vie chichi. Moi si na ye. Bango tu ba utana Angola. Baluba ya Angola. Soko vie chichi akoma ki na kabe ya kamonga mimbele ba Belge. Bona sécession ya Bakwanga. Bakwanga wana bwende mtetongi Bakwanga. Koto yo uta. Skana botama na centre mokili na Kivet central. E buta uti na Angola olo bananga na uti bwende. Bwende za Congo. Bwende za Angola de. Bwende za chef ya sous-région ya Chwapa. Lele koma province, chef ya province ya Chwapa. Siko mutu na mutu azana mboka na ye. Lumumba utagi na Sankuru. Mobutu utagi na Lisala. Kasavu utagi na Boma. Hein? Ba viene surtout oyo ba kondi mboka. Bazana ba village na bango. Baloba makamba ba kinoiserie. Ba kinois. Bana ba réfugié angolais. Ba yoka kasoni ko loba ba angolais. Batlia kabiso na CCC entre bango baloba ka baza ba angolais. So za wana ba obengo tala zairens langa. To moni boye, to yebi bango. Balobi omoni ndo kibelela. Ngulu sifumu kimbangu dia ntungona. Na marché ya kimaya kimiala. Akanga ka bandoki. Bandoki nyonso wana bakima na Angola. Soko lokuta ba ya ko démentir nga. Ba Congolais bakoma biso nyonso ba indo to koma ba esclave. Na mokili. Likolo ya bakoko na bango banzinga nkovu. Bateka bonzambe na biso na bokonzi na biso. Na mona ne akoma ki Alphonse Ier. Bangolais porte d'entrée ya malheur ya Congo. Angola. Matadi. Mais bango ba no se. Bango est-ce que babatela ki bonzambe? Bakoko na biso ba okende boumbu wapi? Bakoma ba Guadeloupe, ba Martinique ba uta wapi? Ba uza bango wapi? Siko mama ki mpavita yaki. Avant maman qui pas vite aya maman nzinga yaka pona aya ko bundela ko senga bolimbi sinandingi tatana sala ki mabenzi nkovu. Mais tango ye nana traisa ki maman nzinga kaka bangolais. Qui pas vite aye batindi bébé divin azwaya bokola ye. Banen bafunda maman qui pas vite aye baby mobile na yete lokola za obundisa mindele aboti na bondumba banen bafunda maman qui pas vite bangolais. Oh. Bangolais na 1706 batumbi mama Kimpavita le 2 juillet banen bakenda kokata koni bakoko na bango bangolais banen baperisa moto bakoko na bango bangolais bakamata mama na mbebe bazwaka mwana te babomba ye batumba mwana na mama Kimpavita lobi
Mama Kimpavita lobi botuminga na mwana sali binoni. Mwana wana kozonga Kimbangu kozonga. Kimbangu aye na 1889 Papigen. Basi bakabola royaume Congo. Oyo bandoki oyo ba créer tribu moko ba ne Congo. Lokola ba Tutsi, ba génocidaire Tutsi ba créer ba Nyamulenge, bangolais pe ba ye ko créer bango soi-disant ne Congo. Ne Congo c'est Messie Congo. Na Kikongo. Ne Congo eza lokola Messie Congo. Madame Congo. Ba créer loko wana po ba mi bomba. Bangotu, Bankusu, Bazakari Badangera, alias Monantsemi, tout le monde est des Angolais. Bah, ils sont envahir Congo. Congo ne soit jamais libération. Spirituellement, bah, envahir Bisso. Tata Kimbangu bientôt na lobby. Bana nangai bakoya. Na Kinzambi. Bangolais tala. Ba fungoli ba maglabolo. Bango Kingunza. Oh, mais Nzambe alobi to ya na bonzambe bino siko bolobi Kingunza. Kingunza bondo kite. Toloba te. Ba mama o bakanga bana Congo bakanga na ba kilongo na bango. Est-ce que bazana solution pour na bango? Bazana pour na bango. Bazana mukanda mo santo oyo yangoyo. Mukanda Nzambe mpungu. O ba kopesa bandeko baza ko luka ndenge ya kosambela ndenge ya kovandela ndenge mokile bandaka tu. Est-ce que bazana yango te? Mais cop, il faut avoir un bongo. Libikili, allez ça, moi c'est la bande. Mais peuple Congo, ils sont toujours sous l'emprise du monde à ténèbres. Ils ont l'encamba, ils ont tout. Balobana bango, peuple juda. Bon sambe la makasi koleka bikolo nyoso pona boza la sauver. Bo trahissant Nzambe. Ndenge moko juda wana trahissaka Jésus. Isa wana na ba prophétie. Soko biso to bimisi ba prophétie, bangole basiliki. Balobi na bino bo sambela koleka bikolo nyoso. Boko bundisa biso na mabele na biso Congo. Biso to boyi bino te, to vanda na bino, to bala bino, to vanda kato, to bota bana. Mais bino bolinga ka biso te parce que boza na bondoki ya makila ya bakoko na bino. Ba famille nyoso ebeba na misala mpipa na bankodia. Oyo bo ba kingi longi ya Congo. Papigen. Ba bundisi biso bana bilaga Kimbangu. Tungu bande ko biso bangole. Bino banani? Bokolo bele makambo Kimbangu te bolo bele makambo bakanza bino bangalangulu. Bande ko wana bangole. Bazana mabele na biso. Balingi mabele na biso za la liberté. Bondo kikaka continuer. Bangunza mususu wa papanzi nzuzi azako sabino ke yaza ndoki penda sorcier grand sorcier. Biso toko ya na Kinzambi, Kimayala, Kimazaya, trois pouvoirs. Trois pouvoirs tous nango. Pouvoir spirituel, pouvoir politique, pouvoir scientifique. Pour notre tonga Congo ya sika. Mais bande ko so bangolais. Babotoli kaemba. Babotoli pétrole na biso a Mwanda. Bayaka na Afdel convahir Zaïre. Balingi to se libérer te ba siéger biso na Nkamba bango na wapi terre sainte wana zankamba ikoma polluer. Banjanguma bazakuna tata togo tuza okende wapi est-ce que ba congolais bazalaka na mokili n'habite ndeko nanga Pacha Ramazani makambo yo vraiment tosila ou bien ndenge biso ba kolo Congo tozalaka sutu ebelete on dirait parce que Congo wana Kinshasa wana mabela baumbu na bateke ezali envahi na ba réfugiés angolais envahi na ba chinois envahi na ba indiens envahi na ba nigériens et on va mokili mobimba pise wana monde à ténèbres ba eko asiéger biso Pacha Ramazani ndeko na ngai tala makambo tozana yango tala pasi tozana yango biso bana Congo so boko yeba te tina ngai na kende bitumba ya molimo éveil spirituel parce que na éveil patriotique mindele bazali wana il faut tosila na bango impérialisme Papigen na tindela ki yo na pesi yo ba papier à charte impérialisme publier bana bayeba ke politique yo boko ba élection mindele bato basale bi MONUSCO bova nango eza armée ya mindele pour ne protéger ba intérêt na bango na intérêt ya ba marionnette balobi bokoki ko se développer te mboka moko Afrique ezali na charte impérialisme biso toza ko ya poto silana na bato wana tout yango moi tokendeki pa ya Nzambe na biso
tata pesi biso pouvoir bokondi wana pouvoir spirituel tokoma bana ya ilunga oyo aza na tembe azala wana biso tolobaka boye oza na tembe sala bacombattant za te bacombattant majorité bangolais baza te combat na diaspora bacombattant mpe so bangolais baza ebele depuis bacombattant babima yebisanga bapapigen basala action nini na Congo Kisasa depuis bacombattant babimaki na nsima vie chichi na 2011 mpo babloke résistance ndela parce que la résistance tozalaki bakolo Congo na pareko deux mouvements wana et biso bakolo Congo nde tosala pareko na Angleterre tobimi na pareko le 21 octobre 2006 tokaboni na pareko tosali lisanga ya bakolo Congo mouvement mero ebandi mouvement combattante et biso tobundaka na papier na boanya toza na mboka bapaya mais bango bafuta bango mbongo basalaka voyoucratie pona ba étouffer biso babimisa biso ba voyou ba délinquant na ba patron na bango mindele na ba ambassade ba tuchi ba rwandais omoni ba combattant ba bimia bo bazali na sima Tshisekedi zongisa ye na Rwanda les mêmes bato bazongi su balobi bango ba résistant mais résistant soutenaka politicien za na sous l'occupation te boko sala politique mboka za occupé boza okende ba élection boza l'identification te boza na carte d'identité te mboka za occupé boza ko parler onga moto ya mais mukwenge aza soko mukwenge c'est un Burundais na mukwenge susu mais oui aza Burundais bongo ba photo ngai na panza bango na ba Bill Clinton ba Bill Gates ba Louis Michel mais eza mundela lingi ko lâcher Congo te bino pe bozali bokoma ba michopi ya Congo ya mindele mais siko finalement nani nde nani Félix te Martin Fayulu te Mukwege te siko nani Chiyoyo c'est un traître ayebi yango mon frère Félix Chilombo oyebi yango Marcel alobi na yo yebiti o trahissa idéologie aux traître Félix mon frère Félix maman Denise boza ba traître boyebi makambo to solaka après enterrement ya Tchombe Gwabi na Belgique eza oyo bino bosali lelo te mboka na biso eza occupé maman Denise papa Chilombo mboka na biso eza occupé te yo signé deal na nani ngano tozali koloba makambo kanambe awa te Félix ngano no lobaki te ke makambo ba père ba nini tozwa mboka eza occupé boye yo ke kolia na bango o signé ba contrat na ba accord na bango mais boseli ça Chilombo c'est un traître oyo mvuluza loba na prophétie ba fils Congo ba kosala alliance na bapaya pona ba freiner libération à Congo ils ont la prophétie à 1922 rien pour rien ils ne réussiront jamais car il y a des promesses Nsilulu Zena malheur à tout fils Congo traître oya ko bloquer la deuxième indépendance au Kota Kimpoanza auto bandela tout à zéro peuple Congo ko zonga numéro 1 na mokili et siko songanzila za wana na bana elonga azako ya avec un grincement des dents chef de terre balobi lorsque vous serez libérés abstenez-vous du vol muyibi bakoko wayaba soko bachongu tout bato wana tout soko boye na kokanga bino tout naza na sentiment na mutu te naza na ndeko te ndeko nanga muninga nanga oya tosaka mibeko ya nzambe mpongo oya yibaka muninga te oya bomaka ndeko na ye te oya zokisaka ndeko na ye te yango mibeko oyo tata na biso kimbangu ya ntungu na pesi biso toza koya na mbondo biso na bino toza kosilana la séparation pénible avec tous les étrangers venus au Congo et kozala très meurtrière sans pardon ba mingizila biso na bino bozala wana bino ba kinwa bozala soyi nanga yango moko soyi nanga yango mibale soyi nanga yango misato songa ndila kimbangu ya ntungu na beti tolomba la misato et kozala meurtrière sans pardon tande biso tozali tokozela ti toza kozela ndekolanga batrahir batrahir pona basomba Weston Kendall soko bato baloba makambo ya vie nyarka baza na babotie te baza na ba makayabu ah bon so baza na tembe basenga ngai tokutana
ngana yaka na ba fondation omona ki ba lobe bani donc ngai ma sekité les ka Srebos les ka Chalimboyo les ka Jérôme Mutingia comme kanga na fondation te mona ikala na botama na banda Bwende baba kola nga ba yebi fondation ko sakana te Jimmy Weston boza ko ganga laksango no batalo baza ko ganga Kendal Kokoa euti na rivière Chwapa na Bwende bino batu bo finga Bwende tikana ifsayo mboka ngana botama ba Belge bavanda kuna éveillé à caoutchouc omoni ba premier crime ba Léopold asalaka epana biso na Bwende akata bakoko na biso maboko akata maboko ya bangolais te ya bakinois te bakata maboko bakoko na biso na Bwende 16 millions de morts caoutchouc rouge du roi Léopold II bana batanga yango na Google bobeta caoutchouc rouge du roi Léopold II les mains coupées ya bakoko nanga ba mongo yoki mongo za noble bakoko nanga bazalaki oyo ba empereur bankumu na kata parc Salonga le plus grand parc naturel du monde ya yebi Bwende tongi Grande-Bretagne et tongi États-Unis Bwende tongi libango port à Matadi Bwende tongi libango Jekamine Bwende tongi libango Miba Bwende tongi libango Kinshasa bakolo ba Kinois Bwende tongi libango partout ba Belgique et tout caoutchouc Bwende ba Michelin ba Pine Michelin c'est Bwende na vana na mindele na Bwende na bandako ya baignoire pa toilette à chasse na Bwende botu na bato bakola na biso na Bwende est-ce que ba ke bimisa kombo boto na Bwende non parce que na ko loba makambo ya solo te soko yoko be sa copie faut pas finga yote ba zombo wana o ba loba ba kinois bazanga ba domicile fixe ba kima ba pays na bango peuple maudit baza ko ya ko loba biso to uti Bwende o ko loba makambo mais tata na nga momanga na poto est-ce que yo tata la mutu amemi na poto mi yibi babalado le maudit tata na nga na mama na nga ba memi na poto na yaki classe Viens ka ifsa bino te ga mata voiture impala na bomwana siko nga na bino toza il y a pas match biso na bino toza bana ya idéologie montbélienne Kito Manwana a beti bino déjà 300 billes à 0 et Kito beta bango tous les sorciers bakoma olanda Kito na bondoki bakoma take Kito na bondoki tina na physique bakoma lukaye pour combat ba livre sir Nyarkose sir Bateke histoire Bateke na baumbu basi ba danger za na katina ndenge ba français bazago welela ba yebsa ba belge ba signer ba traiter ba corps au komona tout ola kisaba na Congo ndenge bazwa mabele ya Congo fo à Brazzaville il Mambu côté ya Point Noir tout ba pesa ba français ezali na ba document qui toi ça la ba recherche plus de 15 ans nous doit féliciter ba toi na nyoso ba mon côté à l'obali kamwa livre mon côté au moins ba mission bango photo nanga na Vienyarka na Londres concert ngai producteur na leki ngai de mukoko British le sa collègue nanga to kutanagi na Gare du Nord tofu nani Doucouré le cardinal de la SAP Doudou Malanga aye to pesa ye titre a Fukami ngai na gauche Vienyarka na droite toza ko baptiser Doudou Malanga bandoki batonda ba esprit mabe bazui photo nanga yanga bakatinga batiki Vienyarka na Doucouré mais photo nanga concert nga mutu na produisa yebisa na bato ndenge wana ndenge moko na koko waya yibi album a mutu abimi auteur compositeur ya prolongation bana Congo bamonite mabe na biso na diaspora na communauté totuna bato ba compte à rendre te ya mutu nyosa sala ka ya lingi il faut to créer bataillon moko ya kotuna bato ba compte à rendre ba bataillon ya discipline ba jeune songandi la beleli vie maikeli kala lobby ba ba jeune ba na souci ya venir mboka na bango bo rejoindre ngai toza ko sala bataillon moko ya discipline to ko discipliner ba un civique
bato nyonso baza ko freiner combat bato nyonso baza ko bebisa communauté ezala ba pasteur ezala ba vie na bino bafungola banganda bo baza ko abiser na bana na biso baza ko abiser na ba mama basa mabala bataillon toza ko zwa bango na maboko au sérieux nazui ba problème au sérieux nazui na maboko je suis réfugié politique reconnu mondialement avec statut au meki na condition casier judiciaire vierge de na balaka donc il faut tozongisa Congo na rai tozongisa Congo na buzoba te bon jeunesse lobby biso to tellement poto libérer Congo to tellement te po basala ba jalelo ba rendez-vous na ba hôtel au combat combien ça te pour un concert ça pour une distraction 19 bêtis vous salez le côté c'est que vous avez un concert donc ba futa kabino mbongo kaka bombo ya kabiso naza ko reconnaître le combattant modé ah bon non attends mon côté c'est ça problématique oh baza ba ventiler baza ba mbongo ba comédien baza na sima ba ya ba politicien marionnette ba pilleur ba marionnette basali ba pesi mbongo asali ba vidéo ya gangi lo bana ya matavia kende leki nanga tuke biso to kende Brazzaville na 2010 akende ndi yena Willy Munyama chauffeur ya Kungulu Mobutu bakenda ko mbongo e pa vie katete katobo Raphaël na kombo na ngai ikala bakolo Kongo na 2010 na juin tuna bobo tuna boketwa tinela mbongo wana komina le combattant bakenda ko mbongo soko ba yoki kalika mbongo bango tu bakendeke kala vraiment na bien comment on reconnaître bateau ba baby idéologie na ngai vision na ngai idéal na ngai et baza ko lia mbongo na idéologie na ngai ya embargo musical ngatsko ko nazala na il seconde bango donc est-ce que idéologie résistance bala na ngai te idéologie ndule bala na ngai te mais ba comment ko telemela makamandule ce sont des sorciers des démons balinga ko signer ba pétition te biso to longa ba concert na ba pétition donc yo nim to kanga musique na ngai ko Michael Kala bana na Londres na Londres na nga ko loba prêtre nani agowa ko lobela ba musicien na Londres bato a Londres mingi ba ingi ba yebana ba luka mabanga ba ogene boulangerie ko songa mapa siko tikalika bongo to changer boule ko changer boule nini ndio kanga musique oh mais tout ça na lobby na yo bien que et ça li 19 ans ouais surtout lobby to avancer ba civique ba malhonnête ba to ba profiter ba bandaka ko be ko raqueter ba musicien ba l'art ba producteur entre temps ba vient biso ba ko soutenir occupation soko ba ye ba kendege na ba hôtel ba on ça la sécurité na bango donc biso to lobaki komela ki Sokoda fazong c'est la biso proposition il y a protocole d'accord oyo biso résistance parce que ezali kambo résistance ezali kambo ba il y a ba activiste té ba activiste et combattant idéologie eza ya binoté au sali ba aventure trop bo komina terminus tout le monde descend train abino ya ba aventure et souki tout le monde descend toza ko tambusa suko Congo na discipline na mibeko to cité ozui makambo olingi malamu to ça soko to cité mtema mabe ngana bana yako yaka ko bimisaka bino na poisa na ngana ko lemba bino te bunyoko linga itro bunyoko linga na babasti ba chroniqueuse ya bazombo ba bimao ba chroniqueuse ya bazombo ba chroniqueur ba zombo ba Congo botikala na no biso Congo ba kolo Congo talo matezo monate makufi atiki matezolo angolais mususu atiki na Congo biso toko ya oyi makambo identification kombo mama na yo ya tata na yo village ya mama na yo village ya tata na yo biso toko sala identification tout toko marcher na Kigali ti na Kampala Bujumbura ngai somandi na Kimbangu tantonga je vais marcher bako banga congolais Congo ba osaka na wana oya koto bima elubela zela bana Kimbangu to kota Kongola ko sepela ko zala na esengo ya ko vivre mokila sika bomengo na ya ko vivre ngo bana bakoyeba ba valeur ya ba or banini bako sala ba or ba montre banini oya lelo balingi biso te il faut basilisa biso ba réfugié ba koma ba congolais soko tuni village utaka ya mère na père ote ba père ba yaka ko ya ba uta wapi Angola Kimbangu yaka okabola te Kimbangu yaka okabola te oui
Mais Kimbanga lobaka na bino te bokima bamboka ba mama na bino na batata na bino. Mbulusi Kimbanga ntungu na tindi biso to pelisa mwinda na mabota na biso. Na bamboka na biso. Ba village ba mama na batata. Bino bolingi boleka le devant. Boto proclamer ba roi divin na mabele ya baninga. Un Angolais akokoma roi divin na Congo. Tuzola na Angolais. Aya futi bato bambongo ba comme ça roi divin na Congo. Namuno kona ya lobby aye ko récupérer pouvoir ya Nzingankufu. Mais ils en a qui ça te qui est en Angola. Pouvoir ya Nzingankufu na Angola. Bato wana bazama pe na misala mpipa. Mbuluza lobaka te kingunza. Mbuluza lobaka te to sangana na ba musulman, to sangana na ba chrétien, to sangana na ba bouddhiste, to sangana na ba franc-maçon. Non! Na masuwa na biso bana Kimbangu ya ntungu na bana elonga. To sangana ga changa de. Michael Kala, yo za na problème na bato ba resto bato banganda. Za problème na bango. Te resto na banganda. Oyebi ba restaurant mususu ba sala ga pe malamu. Ba olamba penda normalement. Bo ba sambela ka ba muna ke ana sala bupona nini na go lesa bato nzambe. Bana nzambe na olambela bango. Azana motema malamu na kochela bango biloko mabete. Mais ba oyo ba welela kalu pemba. Tozali likambo ya guerre. Bongai ngai. Soko yoki ba restaurant banganda ya bongai ngai. Eloko ezana kati. Mono. Ça tient mono. De ba restaurant ezala oyo kenda sango. Mono. To mona yango banda kala na kin na Belgique. Eza wapi? E banda kala. Et pour mona ba concurrence biso na mboka bapaya. Ole tozala ini tala ba pakistanais. Soko moko aye. O mona aide muninga na ye azwi mususu. Keri otana na matonge na Bruxelles. Matonge sila e koma ba Pakistan. Ezala ka ba restaurant ba magasin ba congolais ya ba Zaïrois. Zaïrois za solo côté na matonge. Mutema mabe na biso ba congolais bandoki. 90% ya ba congolais ce sont des sorciers, des démons. Oh, na lobi na yo kutu 90 eza na pesi bango ebele. 95, 95%. ba congolais na diaspora. Toza ba sorcier bandoki. Baza bandoki. Baza bandoki. Pour ni babanga ki cité pour ni. Mutulo wa olongo ki sasa ye poto aye olukati. Aye na ba plan na ye. Muso oya na ba plan na ye ba invisible, muso oya il faut ba vivre. Azu aye na ba kisi na ye déterminé. To yeko kuta na mboka na mboka. Mutulo muta ye na ndenge na ye. L'état d'âme ya muto ye bien côté. 75% ba congolais ba. Na lobi na yo 95. Oh non 95%. Baza na pipa molili. Ngai na oloba parce que ngai na yeba tata. Na miyeba na yaka na mokili po na mission ya baindo. Na ko libérer Congo. Comment calme makambo yo lobaga. Mambo ne so lobaga na ba charge yo kumbaka. Obanga no ngote. Ngai naza sous protection divine. Na tambola na tata Kimbangu dia ntungu. Pona mona obota mono ga yo mo. Ngai moko na ba garde di koro yo ba to mokili bana bango te. Siko mambo ba charge yo lukaka yo. Te tata ya pesa nga musalati. Songandila la kisaba na nzela. Ngala ola kisandela. Sécurité na nga eza na maboka papa. Bongo siko yo tuni ba charge wana. Bongo ba poison ba changai. Yo mo ba to musuba ko pusa na pembe na po ba bi oh. Vient na kufaka te to pesa ipenda acide. Na ba combattant bo benga ba combattant ba poison nga combien de fois na tango makamba Tshisekedi. Tana olo ba makamba Tshisekedi. Yango Félix a continué. Mais ba boma ngai est-ce que ba si bazonga ko sanga bolimbisi. Sauf papa mo moluba. Mbuya. Muya wana senga ngai bolimi sa so na Suède. Habito ngai to boma prophète. Ngai naza na mission ya Nzambe. Oko frene ngate. So boye o bo salanga mabe. Boko mona penga te. Boko kama bozui pe ba bosai pe ba accident na bino na nzela. Bozui retour ba koko nanga. Nga na tambola kana tata Kimbangu dia ntungona. Na tambola kana ba koko nyoso. Nga naza oyo ba benga ka chef de guerre ya mvuluzi te. Nga na muka ka ba pota na uti bitumba. Papi gen, tomi luka tomi yeba, biso baindo. Tozana bilongi mamakila bakomba bakoko wana. Tozonga ba ancêtre revenant vivant. Ngana na susika ya bana. Ba oyo basi ba leka bachiola bana kaka. Bana biso mibali bana biso basi. Na bataillon ya discipline, toko tsano discipline. Ah bino ba maître, musana bino ka bo traumatiser ka communauté.
biso to sila na bino siko bana babando sila na ba maître moko à domicile to bandi ko luksa bino soit disant ba kilomètre ba décamètre ba centimètre to banda ko luksa bino parce que bo sali penza ki kuluna bo za ko traumatiser communauté bo juste solution na Congo te o ba combattant chilomba bengi bino ba combattant ba oui ana raison pour yebi ba pesa bino ba mbongo bo combattre idéologue parce que soko bo combattant ka biso tende to silisa musalo banda kala est-ce que bo soutenir biso mais bo za ko liana idéologie nanga bon nga yuma le bon monde nga yuma bino ba combattant na na tout na bino tout ba combattant bon le bon monde nga Michael Kala yuma donc on a lancé idéologie bien besoin ko vivre na idéologie wana entre temps besoin ko soutenir besoin ko luka ko déstabiliser ko bomanga vous croyez ça la lobby na bino combattant moko combat na poto esili combat to tikali to nto tonga Congo ya sika oya goyana makambo biso to telemaka te pona makambo ba concert 19 ans ekoki 19 ans ekoki muto benga ngai te po lobelanga ba bêtise ba concert bo signer ba pétition wona ke mystique ba benga la oh ya lobby o ko sa concert mais bino bolesa ka bana nanga bino ba to bo benga nga bolesa nga 19 ans 20 ans on a Hollanda bino bato yo boza ko loba ngana nazo sa concert natika bolesa kanga bana nanga natika bana nanga natika musala na Angleterre 10 ans yango naza na France bo soutenanga bolandanga mais vous êtes des sorciers vous appelez les cabons ça peut ba émission to petite musique ndokincho Yolanda Michael Kala Olanda idéologie bakolo Congo bokomi ko finga ti kuluto mar bakalandwa imam de la résistance bokomi ko manquer yaya nanga de quel droit bino batoto yambi bino to sukoli bino na sabuna monganga to bimisi bino to fuli bino bokomi ozwa pe basi bokomi pe ko voyager ba Suisse ba wapi non makambo ne si la papa biso to na idéologie mombelienne mombele cerveau ça zaiko bundela mabele na bakoko biso ba Michael Kala to bundela mabele na bokoko na biso bonzambe na biso d'abord il kamonyo so va to sala bonzambe vous comprenez la spiritualité et la politique vont de pair Israël bazana judaïsme bazaba chrétien OK na ba pays arabe ba ko so islam d'abord OK pas banani ba ko so ba bouddhiste d'abord boy pas na biso berceau ya humanité mokile bande pas na biso tous sous l'emprise il y a monde à ténèbres to se libérer quand moi était parce que bangolais ba wetu fabiso botika makamba Congo kokota makamba Congo balingité alors ce qui ça imoga ko ce qui ça supporte comme une étape wana ya séparation pénible avec tous les mingizila tous les étrangers mingizila venus au Congo avant première indépendance ngaite vuluzi kimbangu de tout na mutaloba alors lokola bino bozwaka makambo na ye na tembe bosala tembe na tata nzambe bino ba peuple juda bosala tembe na tata nzambe bo defia ye depuis boteka bonzambe na ye soko mutu alingi asala makambo bonzambe bobimisi ndoki oh yende longi yende do roi divin abala mami wata na rivière Luozi mami nanga wana mami wata vraiment bien matezo la monaki embrassaki matezo la pesaki matezo le pomme bino bangolais boza ko produire bo betela ndoki sorcier diable maboko boza ko mema bana nzamba mpungu bakota na bondoki ya Zakari Badiangere alias Sene mwana nteme na bundu ya Congo secte satanisme mais bon que ça la en Angola parce que kuna des amboka ya ba satana bon libérer mabele na biso parce que toza na choité il faut se libérer donc on a bino comme ko sala makambo nako biso to na choité nous devons nous libérer et nous sommes des Congo 100% to uta nulle part parce que bakataka biteni tout ya Afrique et teni na biso depuis 1885 yango na Congo belge to uta na Congo angolais te Congo portugais te Congo français te to uta nulle part soko to zangi wana et silibino bokozongo pa na bino bongo biso bandeko bo se repentir et pas na biso bana bilaka
tozana bandeko bangolais oyo baza kolanda biso oyo baza kolia bilei mpo na biso mpo bayebi ke lobi soko kongo etelemi biso tokovandisa bango na Angola tokovandisa bango na mfoa mais bino baoyo boza kobundisa biso boza kotia biso bakoka jambe vous allez récolter vos semences et ça c'est bientôt hein. Nalobi na bino c'est bientôt tokomi na suka tokomi na suka ndeni makambo ya bwende nga na kotika makambo ya bwende te nga naza natif ya bwende esika makambo ebanda makambo etu ebanda na bwende 360 degrés chiffre 9 bayuma bayuma nayebi komba tata na ye te ngai Ikala mon père s'appelle Ikala azalaki diplomate moi je suis le petit frère de Nkema Lilo nyama nyama lokola ye biso tuna bavien Nkema touta na bwende bwende eza base na biso etongi mokili bwende bakoko na biso baza bavictime na ekafele na befale bakita wala yo kofinga bwende yo uti na Angola yo sola makayabu yo kofinga bwende yo nini yo sola makayabu yo merci sola makayabu bana na sola makayabu bazombo fona loba ngana sentiment to melitro eza likama mabele ezalaka sanguma likama mabele ezalaka sanguma so bakongole baotika bazombo bangole bamate biso batuti basakaka na biso ngai te me bango bato baya na makayabu te ngai na bwende naliaka makayabu te na bwende toliaka sombo toliaka mombende toliaka mboloko toliaka iko toliaka nzoku so toke na mai toliaka ngando toliaka bowayo toliaka mboto toliaka monganda toliaka nsuni toliaka nini malangwa toliaka makoko toliaka nini mabundu toliaka nini ebele biso toliaka ngo non mais kofinga balinga te bango bakofinga bwende te bango bakofinga bwende bamboka bamama na bango na batata na bango eza ekokai na bwende bwende eza esika makambo ebanda esika baprêtre babanda kimbango alekaka na bwende te le 30 novembre 48 kimbango se multipliaki na befale chez mon père na ekafele chez mon père oyo bakita wala bakimaki epai ya botata na nga ase multiplie na efonda na bwende esika nga na botama kimbango alobaka le 30 novembre 48 akobotama na bwende na bambula okoya bokanga data lelo le 30 na koya mokolo moko na bambula koya na moi nga na ya na moi le 30 ya kofinga bwende te yaza zabulu te yaza bato basimbaka bakisi ba pratique obscure nga na simba kisi na vina mais so le befo bela mutu mo yozo beso mais bango basanganaka faut bayaka moko yango yo sangisi bango tout sabo kisengi allez là-bas football bango tout football batentin boniko bango baza ba Franco Ferre modogo Ferre salutations mon frère voilà ari papa kulutu nanga yege to yeye non sentiment bango tuko non sentiment bango te tonga na mona apasi na bandeko basunganga umoni kamara nanga Pasha Ramazani ata na ke wapi ata na zana Angola ata na zana Point Noir ata na zana Brazza ata na zana mboka nini Pasha Ramazani oh Maiko ndenge nini ko master uza bien uza malamu master tala ifolo tinelo mwa koli moko boy nous mo dernier kola sa ilanga ya année passée na Brazza quel sentiment ya camarade okuta na petit petit non vieux Jean-Jacques Panda vieux prêtre vieux tala Mobois Botier Jean-Jacques Panda Botier ya Kenzo vieux zoa vieux pour la sika ya Armani yango t-shirt vieux zoa Jean-Jacques Panda on a petit sentiment que on attend à l'oyenge viens sans action c'est ça l'amour dès qu'on a Fabrice Massamba British Father on a ba master ok bandeko ba frère ba kuma bandeko que ndenge nini tala moi plein wana tala boy na ça la reconnaissance na bandeko nanga
aidé bandeko ebele nalingi bandeko me bandeko balinginga te pesa na autant pardon nga nini okoma pesa yo bato bafinga ngai ngalingo retire parole oyo bazombo basula makayabu bango bato bayi na makayabu na Angola na Congo les Angolais baza sula makayabu bango baliaka kutu pilipili na kwanga ya pamba tango yo lia pilipili na kwanga soko babinga oni soko nchakala ikayabu moko solo wana ezaka solo boye likayabu yango ezaka ni solo sapi ni kibolabola kibolabola sapi solo wana binanda kuna biso toliaka jamais biloko wana ekokota te ndenge biso tokolela babiloko kibolabola wana basolo wana ba la mer ba Thompson ekokota pa na biso te jamais batunaka batongo baosaka na bango il faut tozongisa Congo ndenge ezalaka Zaire kala masumu eza kouta bwende bapesa yango kombo bwende leo ils ont les Kinshasa bato babolo ba Kinois. Oh mais ce sont des bendre batete bangaya chindongo yakanisi yakolo ba bwende po asalo kwa kitisa yo. Oh aibi valeur bwende ta laxi buzoba na ye ki atanga te. Sokaza mutu atangaka. Siko yo valeur ya bwende ke tonga Belgique ke tonga mokili bato ba uta bwende ba grand tête. Nga problème ngeza yo falo se charger mutu mo yo kotsa ba onyo stu. Bango ba yaka groupe. Mutu moko yaka te bango so bango basali kambo ba yaka groupe. Baso ba yaka groupe. So ba sangani bango bango balobaka ba Angolais. So ba moni bino ba kosi bino ke ba Congolais ba Kinois. Mais ça bazala bango na bango bazala ba Angolais ba finga kabiso. Talanga za hypocrite te. Je n'aime pas les hypocrites. Congo est baby pour les hypocrisie na bondoki. Naza na sentiment bande kona te. Surtout majorité parce que minorité na sala bango. Naza na minorité oyo ba yebi ke tokola na Congo. Congo yamba biso. To vanda kawana. To zana bande kona biso bien. To bomaka bango te bomaka biso te. Biso to benga bango ba benga biso voshilanga langa te. Mais bawo ba benga biso ba voshilanga langa. Ba biso to ba zoba. Il faut bango ba konza kabiso. Na mboka na biso bino ba Angolais ba bana ba réfugiés borobi bo konza biso. Bino banani. Bino banani. N'est-ce qui mon cœur. Ma chérie, I love you. N'est-ce qui mon cœur. Marlène, ta papi gagné. N'est-ce qui yo mutokomi ko pesa nga maya malile. Muteme komo kita. Comme si chilengi. Eh mamu wai. Mamu wai. I love you mamu wai. Mamu wai wewe. Tika sika sentiment ngana kakate. Botikanga na moni pasi mingi, bonyokolinga mingi. Na uta bwende. Connaître Sabino. Ce n'est pas donné à tout le monde de bwende à Mikili. Viens nanga bakalando to utane na bwende. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Biso nyonso bato twa pato uta na intérieur. Congolais nyonso auti na bamboka na ye. Papi gen, ba vie kester ba uta wapi na Kikwit. Ba uta pa na bango. Ba vie beaucoup ba uta wapi, ba uta na Sankuru. Et pas na bango. Banani ba bato na bato ba uta pa na bango. Ba Kinois c'est sur les Angolais réfugiés. Ou ba Kinoiserie, makambo Kinois sans village. Dégage là-bas. Voilà. En tout cas, comme une souka pour na mukolo lelo, je crois que boyoki bino moto yamba. Bobana ba ya kuzwa. Bazoni. Ba na ngote na pesa bango na kabela bango Weston ya Kendal. Koko. Yo za ngobele na ngai na lobi na yo ngai c'est Maïté Likala. Le dernier fils abandaki na Srevos Nyarkos. Oya tikala na ba secret. Atikala na banzembo. Oh lelo soko na lobi ba petit na nga bien bon orchestre religieux qui tende. Ba petit bozo amelope yango ba encadrer bango. Nga na muto ba voler nyonso. Nga na za acteur ya ba front nyonso. Nza matina na mokili, ce n'est pas donné à tout le monde. Naza oyo ba benga ka polyvalent. Yango na ye ko na se sacrifier pour na Congo, na peuple Congo. Souffrance nga na sali combattant mon côté à souffrir le kolanga. Ba poison nga na zui combattant mon côté. Ko fundo ba funda combattant mon côté. Nga na tika bana na Londres. Ba combattant ba sailanga ba pétition. Ba benga terroriste. Mais c'est vérité. Et toye bani na bango. Suko Congo Londres peka pour makambo. Nga na yaka weekend. 8e anniversaire ya Pareko. Vengwa na babengani awa na Paris. Na Sarkozy. Via bengi ngai. Jean-Marcel Fonza la kuna. Jean-Marcel Fonza la kuna yo za cofondateur bino bato bobani makambo yo. Na koza la kuna te zala kuna pona bato msuba koya Pierre Péan zala ko ya mundele wa kufana. Azalaka. Bandi ko msuba utai ba Canada bazalaki. To kenegi na mama Congo Louise. Ezali no Berville na nini na Bobini. Banda wana na tikala na zonga te.
service secret britannique bangi ba enlever nga batina nga na Kigali nga na kene Kigali est-ce que nga na za Rwanda Paul Kagame a réclamé nga na za Rwanda nga na Paul Kagame so ba tili biso ringi na ko bareye wa biso mbali to ba poa moko na ko lia ye danse na olie ko on a compétit bora mukato mba na so epe mino na mpeke na so lesi siko donc bana wana nde okama koto ba pesa na statut mususu l'homme de 3 statuts c'est moi statut ba français ah miso avec aux anadokité oh yango statut ba français yango papi Zouanan ya ba français Zouanan carte yo ezanine carte ba benini carte de résidence de séjour combien d'années 10 ans pardon oh il va commis réfugié congolais au moins yango 10 ans hein yango titre nango yango oh na dokité na voyage agati ba visa yango bona passe pour ça sous ma casse ya Londres expira qui titre voyage expira qui na 2015 bobenga mon fils botu na bango comme ça ok il faut nazonga ko renouveler titre na voyage mais là donc yango ndo kangama awa alors ngana tikala pona boya ko zonga Londres parce que ba anglais bato baza ko soutenir ba Rwandais na ba Ougandais ba exterminer biso peto zonga oyo nini statut même combo ya wapi Angleterre statut ya ba réfugié yangoyo réfugié statut ya ba anglais faut dans la Michael Ikala mona kimbao ndantuna l'homme de 3 papiers oh navandi nanga boye na lingi nanga makambo te oh abala kasute akobala te balobi na kobala te balobi na kosala boye papi balobi motola ndenge na ye menga na yi na mission nanga na na mission oh Lumumba te nani oh nani yao oh yote nani oh na ibete mama Marlène oh Marlène yewana baibate oh nani Marlène baibate oh nani baibate mutima balingi biso te nabini Lumumba Lumumba ko oh Lumumba za kati nanga abimena nga live na Londres masiki ma talanga na mission nanga bachombokila ona na tina na bango te okay sola makayabu makambo zo ngotika ngote ngazo bula ba problème batika makambo ya Congo babima na makambo ya Congo makambo ya libération ya Congo epesa meli bakolo Congo epesa meli bangolais te batika kombrouiller biso ole so makabu ndete en tout cas wana fena en tout cas na c'est bon soko ke para bango solini to kaka non mais basola te mais pardon soko to ke para bango atala bangiringiri na ba masina baba bakingasani soko to ke na ba pale na bango na liboso déjà lupango sola biloko pola e makabu wana ezaka sola ko pola ngai pa na ngai mongo kokuta liboke bon mama ko sala ngali boka ngolo sala ngali boka mpose sala ngali boka sobani makamni no tsanga ko comparenga na bango te baza ba pepe jida ba modi bateka biso ba indo balobi basambela koleka bikolo nyonso siko ba ye ko envahir ko boma biso to se libérer te na Congo bino ba congolais bo vandi na bino pe ba sala bino mabe bo vandi ngai na ko vanda te na koloba voilà tokomi na suka na pesi mbote mon pote Teddy Mola pesi mbote belé na pesi mbote lisusu pa ya na pesi mbote lisusu pa papier le recast illimité formula suka kamboyo chai tambola medor moto nanga chai tambo elimbisa parce que contre temps sur temps et pesa maki ba ka tout 600 je pesa 2 personnes mbote tout 600 ah 2 personnes kaka pesa bakisa mais mutima nanga na na banda nano na mutima nanga mosi nanga madame Ikala Marlène banyokoli trop mon cœur banyokoli ngai mingi baseki bafingi baite na zai na mission babombaki ngai siko batindi yo ya to banda musala yo nde na pesi yo bambote belé na pesi mwana nanga bla mwana biso Deborah bambote ba gros bisous alors ngai yeyo naza kokoba na pesi mbote mingi na kulutu na ngai Omar Bakalandwa na ndeko na biso mwana boende pe inono innocent otuko ya Londres
baofinga biso bana bwende natindeli mbote yango wana leki na ngai da Silva na London City bambote yango wana mwana na ngai Axel Bofenda Ikala Nkoi yoza Léopard ba bénédiction tata yango yo ya mama yango yo ya noko yango wana na pesi ba gros bisous bolingo nyonso na bana nga basi mibale Marilou Ikala la princesse ye kumekana tata na ete na la princesse leki na ye Marité Gianni Marcella Ikala to bango nde na lela bango danser bambote nanga mingi ekepa ya mama oyo ngai ndeko mama Chingila Cocotte ala mebion mama na Gianni Versace mama na Yann ba gros bisous na yo yango na vieux Jérôme Mutingia mameleni ba gros bisous yango na tindeli bino vieux Salimboyo Lusako vieux nanga Jarba Guy Michaud et pas Yozali Yabwange Didier Elson Motema toujours pembeni ya yege toyeye. Ce n'est pas n'importe qui, pas de contact na n'importe qui. Et qu'il en a yo kobosa na teo. Wata kumvata vana jani. Donc le sako mingi na ligi nanga Jean-Jacques Mpanda. Jean-Jacques Panda vraiment les qui a ba grand prêtre. Ya mona ndenge ko Silvio Nyarko Sayana Bandal to mema bango na orchestre na biso bana wenge biso to bana Bandal to salaki promotion wenge bima so to imtema mabeto ko ko promouvoir wenge te baza baleki na ngai eza mouvement ya Bandal d'abord lo sako na mona na ngai neve na ngai Aigle Fali Poupa OK il est au sommet trop mwana biso to komozwa ba problème pona yo izala maele Albert Kandolo couple atindeli bino mbote na Londres noko Mati Bombelinga bokilo nanga Mede baza bidila mobala la princesse Josiane Bombelinga Ikala ba gros bisous na Marie-Lise Bombelinga Ikewa mama na Maïa mama na Jalia mama na Glenn mama na Logan Papi vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oyo ngana ngaina loba ndeko nanga zana kuna koko kisema kitalatala ya mvuluzi kimbangu ya ntuno. Osako kuna yona bakoko nyoso epai bozwami na Brazzaville. Bakoko Malonda, bakoko Eluo, ba mama Congo, bino nyoso bendele etele maboza la prête. Po tongito ya mbabana toko kota pona totonga Congo ya sika. En tout cas na pesi mlo sako mingi na ba mapasa na ngai bana mapasa po ngana za tata mapasa. Oyo na bokechu mana sena moshe ikala ikala. Donc so lunyal ba problème ngana tata mapasa. Donc oyo ngana koloba ya ngwana epi na pesi nde kolanga Mostovoy. Edu Mostovoy de prêtre. Pesi ba mbote bele penda. Na bokeli susu bambote sikoyo lekyo yanga oya yebanga babengaka ye mopepe mbuta mopepe nzangama oye buto ye moi ako neutraliser yo ako na lobi na yo ako neutraliser yo mbuta Joël nzangama mopepe ya wana leka kuludu na ye matondo. Voilà, merci Nabino. Mbaki Mike Ikala, je crois que Oyoki, à chaque fois, il y a Tozana Enan. En tout cas, Tozana Enan. Tozana Enan, Makambo, Yakolobeza, moi, Bélé. Voilà. Tout fait. Babomba qui est moi trop. Voilà. Zablos. Alors, tout comme il a souka, merci Nabino. Vous avez vu que les combattants, ça soutient. Balo basuma kambo ya embargo te po bango te bato balansaka embargo ngai mtu na lobaka embargo so baningi ba continuer makambo embargo faut pas izonge pananga balanda idéologie ngai na lingi ordre na lingi désordre te parce que za idéologie nanga oya kolinga sala idéologie na ndenge na ye akutana nanga na justice. Voilà, merci beaucoup. Akutana nanga na justice na ko porter plainte na lobiango déjà ngai ba yebinga na banga kana ngai kaka nzambe. Voilà, oya kotambola seconde idéologie nanga makambo concert ngana ko porter plainte po bolanda ngai te ngana za idéologue
résistance bolanda ngai te bokende ko bunda na Kisasa te bosunga ta basoda te bana bazana bezo basala soulèvement populaire bokotinda ka bambongo kuna te mais so komika makamba muziki on dirait biso to telemaka kaka pona makamba concert 19 ekoki plus de combattants ko makamba concert hein. OK oya chetembe alukanga voilà tout ça pardon Maikikala. Merci la bienvenue sur Ndeko Bolandi biso. La suite au prochain numéro qui est Naïbou Malem Betoza au moins à 10 ou 15 émissions. Et belé 30. Même 30. Même 300. Tozali et Tozapela Tozali donc ça dit Nazana bino. Nazana ina ko chauffer bino. Bokozonga na nzela na barai. Il est temps. Il est temps. Il faut que tout soit bon. Voilà. Alors, il est temps. Tolobe la vie. Merci. Il est temps. Changer mentalité hein. Nakoma solo kolela kayo jano lokola mwana kolela libele ya mama bapesi azali kotonda te buba ekosenga sebata miliki céréal ote atonda bien atika kolela ayoka bien atika kotungisa na butue DJ Daddy Forme Bigantsumbu le prophète JM Service Isco Brada Berto Boivanda Awa Ato Ebi Kolamba Bamegara Kaka Mungwa Cyril Lempa Asoloa Zefire Moulempo le kamikaze japonais Nani atombola mosapili kolonga inamona ye Aswa kuna bolingo te Maina ndima ye La benga ye mo Kristo ye mo ubuya yawe Amen Alléluia kembona nzambe Fanel Batio Oh Bapoli Peuple juif a gagné bango Oh Bapoli Janon Kuba Masolo Evanda Oh Bapoli Nadia Mwenze Azuya Ebunga Oh Bapoli Le code a été déverrouillé Oh Bapoli Vasco de Gama Loboni Oh Bapoli Rio Anika Mwana Mama Filo Awa Maïse Bonga Mivino Foti Bampeleti Anita Mousswamba Sandrine Tiama La Panthère Noire Perside Hortense Mbelou Mamana Clémence Charles Kabouya Olivier Kayendengoy Malukai Uji Bimpani Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato na nga na bomengo na nga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse Ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato na nga na bomengo na nga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinago pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali na nga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sent la force tranquille Antocha Korobela
Samy Cointreau de Belgique, Didier Sanda, Anemas. Grand prêtre mère, Anne-Marie Bichilo, loi de l'homme, Fanny Kembo, Helvétique CH. Maria Kitoko. Mon mari est capable, nalingaka ye nyonso nazwaka. Anaïs Meta, Mama Isis. Kona sanza motoba, baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekomaki sasa na matete, mbula nyonso nga nakendaka. Mama Chocolat, mobali nanga akoka. Paul Mungeche. Mon mari est capable, nyonso nazwaka. Mishingita Kongolo, grand prêtre mère, prêtre des prêtres, Basel. Yolito de Belgacom, Royal Plaza. Julienne Koulamambo, Switzerland. Makambo Finda, en direct de Bruxelles. Tosali Kokoba, c'est Kokoba. Eloko nini ebimana Kinshasa nazwaki te, kotuna na yoka. Mon mari est capable, nalingaka ye nyonso nazwaka. Atongi ndako na sanza motoba, baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekomaki sasa na matete, mbula nyonso nga nakendaka. Mobali nanga akoka, mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de